santué, Yozamo santué, Yozamo santué, Yozamo santué, Okokani na motote, Yahweh, Yobonga na bonzambe, Yahweh. Chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo ha na bonzambe na yo yobonga yobonga Yesu yobonga Yesu yobonga otisanga lelo na bozindo haleluya otisabati na bozindo haleluya misika pete lozo kimbisi na bozindo Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba pambola biso. Nzambe a pambola yo esika ozwami. To bandi na programme na biso, to lingaka mingi Jésus-Christ notre médecin. Jésus-Christ notre médecin. Avant tout, comme d'habitude, toko banda na prière. Nde tolobaka toujours. Yo pesi kozali bondela na kombo na Yesu. Seigneur to pesi merci parce que oza malamu to pamboli yo. To tiki mama o na maboko na yo, molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé kati na kolo kola pambola biso, kolo a pambola biso, nde na loba toujours bami na biso ya Facebook nzamba pambola bino na musala munene o bozo sala na ko partager ba message pour na bandeko mususu ba yoka message nzamba pambola basai na nzambe nyonso bazo soutenir musala na nzambe o wapi bazo leka pe pour na côté ya biso sango malamu nzamba pambola vraiment basi na nzambe ba femme engagée nyonso oyo bazo kota pe basi na nzambe mususu bazo kota partout na mokili mobimba. Nzamba pambola yo, mon chéri apôtre Dido Likenza, que Dieu te bénisse na présence na yo. Nzambe a pambola papa na biso docteur Esaïe Saïf, nzamba pambola yo na présence na yo. Nzamba pambola pe mama Mosakolimete, nzambe a yeba na ko pambola mama Clara na présence na yo. Vraiment mama Béa, sœur Karine na msamne nozo sala. To partager ba message nzamba pambola yo ndeko Sylvie kola pambola biso no soto koti na poko na lelo nzambe wana za malamu que Dieu vous bénisse. Vraiment nazo kumisa nzambe ne na lobi nazo pambola bino ba mina biso na Facebook parce que tango nyonso bozo ko partager ba message
tant totindela bino ba message bozo senga ba merci bozo kumisa nzambe vraiment eza esengo makasi koza na ba mi aboy na Facebook nde na lobaki toujours pende na lobaka eza malam koza na ba mi bazo tindelo ba message ya nzambe ke batinda ko ba image moka mabe o ekesumu kisayo non tango message zo le ka message na nkolo o partager message et ça va bien pour na lokum na nzambe nzamba pambola oyo mtozo partager message o eza posa motema na yo nzambe akokisa na kombo na Yesu tango tozo partager message eza pona nini eza pona bandeko na biso pe msusu bayoka maloba na nzambe babikisa mape nzamba touché ba ndenge yozo sentir wana muninga pe sentir bongo parce que na ko partager message nde omoni pe kokipe kosunga bandeko msusu e kokipe batu msusu pe msusu malade akope ko bikisa mana ko kaka ba message ndenge tozo ko te ya bon vraiment Jésus-Christ notre médecin programme na biso bandi to yebi bien awana Jésus-Christ notre médecin de na lobaka to kumisa kaka Yesu to lobelaka Jésus na lobaka loko moko na bi awa tango zoka programme Jésus-Christ notre médecin ezali lokola oza na hôpital obando yoka obanomona ka batonga bakisi babiloko ane bando tourner donc c'est ça eza message moko pona ko édifier yo pona ko sunga yo pona ko opambolama donc c'est ça lelo na ye na sous-thème na biso ezali veux-tu être guéri lelo yango wana olingi obikisama olingi opambolama olingi ozwa kimia olingi obala olingi obota olingi miracle olingi élévation olingi ozala béni ozoluka bénédiction olingi ozwa kimia réponse ezali parce que thème lelo ezali question eza na kati ya Bible tokomona ngo donc biloko nyonso na lobi oza na besoin nango réponse ezali kangama na nzambe zala na nzambe luka Jésus-Christ de Nazareth ye mutako kangola ye mutako bikisa yo bien-aimé veux-tu être guéri est-ce que olingi obika na ba démon bazotungisa yo na milimo mabe bazotungisa yo na ba femme mari de nuit bazotungisa yo Jésus-Christ mutaza capable ya kobikisa yo olingi omona miracle omona guérison obota ozwe sengo élévation kaka Jésus-Christ mutaza capable ya kosala yango soki okangami na nzambe okomona loboko na nzambe bien aimé na pokwa na lelo na lingi na talisa yo nzambe a changé te nzambe aza ndenge moko ndenge abikisaki batu na tango na Biblia ndenge abenganaki ba demo bande kotungisa batu aza capable kosala ngo pe lelo na vie na yo parce que tema lelo na ye nango ezali ke est-ce que olingo bikisama olingi vie na ye changer olingo sepela donc kaka nzambe wana donc nena lobi nzamba bongwani te aza ndenge moko ndenge asalaki lobi ndenge kosala soki nzambe wana abikisa ngai akobikisa pe yo soki nzambe wana apesanga libala nzambe apesanga libala apesanga kimia apesanga guérison aza awa po apesa pe pai na yo nzambe oyo apesanga esengo aza awa pe asala kati na yo donc nzambe a changé te soki asalaki epa ya mama oyo yebi wana asalaki epa ya mama Clara asalaki epa ya mama Bea asalaki epa ya mama Blondine akosala pe pai na yo donc aza capable na nyonso soki abikisanga pourquoi pas abikisa yo ezaka likambo yo osatache na nzambe pe okomona loboko na nzambe. Alléluia. Donc na pokwa na lelo nde nazokoloba wana tokanga mana nzambe po tomona loboko na nzambe parce que aza nzambe oyo abikisaka
Semaine passée, na lobaki to parla ki makamba bénédiction parce que to komona que to a besoin de bénédiction. To lingi nzambe pe a béni biso nzambe pe a lingi biso to za la béni. Na jardin to mona ki ndenge apambola ki ba Ève. Donc souci na nzambe c'est la bénédiction. Donc nzambe o tozo salela tant tozo ba Jésus Christ notre médecin abikisaka. Oui, nzambe wana ezaka kateke abikisaka kaka. Mais apambola kapé. Donc akoki ko bikisa ona malade, akoki pe ko pambola yo. Tant on a zo veti être guéri et cause appelle guérison à côté ya santé physique, côté pe et cause appelle na santé côté esprit et cause appelle yamsusu, aux appelle na problème moka blocage, makamezo simbate. Donc na ina tel so que Jésus-Christ notre médecin aza awa pona makambu nyonso ya ba vie na biso. Donc nzambe oyo abikisaka ye wana pe kaka apambolaka eza kaka ye moko wana ntango tozoba Jésus Christ ndenge okoti awa azobikisa yo azopambola pe yo na mokanda na nzambe bakomi awa soki tobi totanga na 3e épître de Jean verset 2 Bible elobi bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça. Nzambe azana besoin de prospérer. Donc, elikoba azaka nzambe oyo abikisaka te mais apambolaka pe. Azaka oyo apambolaka te mais abikisaka pe. Donc, akoki ko pambola yo, akoki pe ko bikisa yo. Donc, Bible sotesa biso Nzambe alingi biso to prospérer. Toza na bénédiction. Toza la peine à bonne santé. Santé physique, santé côté esprit, toza la peine malamu. Donc toza na santé, même âme na biso, toza la malamu. C'est ça. Omona mutu aza na mbongo, mais aza malade. Nzambe alingi to prospérer na makambu nyonso. Bible sotesa biso awa tooti kotanga. Bible lobi ke to prospérer na makambu nyonso pe toza la bonne santé. C'est ça. Nzambe azala besoin même âme na biso ezala malamu. Esprit na yo ezala malamu. Santé na yo ezala malamu. Il y a biloko mibale oyo prospérité, santé et sengele sala partage na biso. Et sengele sala partage na biso. Et loko leki santé bien aimé na vie oyo ezate. Ceux qui ont na mbongo, oza en santé malamu te, tina na ngoni. Or mutapesa ka santé malamu wana, nzoto malamu eza nzambe. Nzambe alingi yo ozala en bonne santé. Alingi te olelaka lelaka. Omona mutu aza en Europe, mais aza malade. Mutu aza na mbongo, mais aza malade. Mutu aza na ba relation, aza kitoko, aza riche, aza millionnaire, mais aza malade. Alléluia. Mbongo wana okolia ngondenge nini soki mutaza na mbeto hôpital. Ba million oyo eza na compte oko utiliser ngondenge nini soki mutaza na mbeto hôpital. Eloko eleki santé ezate. Mbongo, richesse, kitoko, relation esombaka santé te esombaka kufa te. Ce qui est là qui pon na bongo nde ba riche ba kufaka te. Bien aimé, Zamba zoyeba que ceux qui osent au pambolami, il faut au liambongo na malamu, il faut au sepela na vie. Mais lelo, il y a des gens oyo, tozomona ke azana nyonso, aza kitoko, azana ba relation, aza na mbongo, mais aza malade. Kimi ezate,
esengo eza te pasi na kati ya motema omona moto azosouffrir oza mpe na europe place nyonso badokter nde nalobaka baza ya midele na midele me ozobota te. Santé eza très important mpo na yo bien aimé. Nzambe alingi kaka kopambola o te me alingi pe ozala pe en bonne santé. Donc loko nzambe alingi apambola biso alingi pe tozala na bonne santé. Tozala na santé malamu. Tobelaka te. Alléluia. Nzamba pambola yo partager message parce que le eza message moko ya makasi puissant po na yo penza. Ndengo koti na pokwa na lelo eza po na yo. Soki oza malade, oyebi mutu aza malade, oyebi mutu aza na ba problème, tindela message. Tango tozomona awa Nzamba zoloba na Bible ezotesa biso na verset biblique oyo. Il y a des gens au âme na bango pesa eza malade. Il y a des gens au bazomona ba démon. Il y a des gens au bazana na mbongo mais tango lali okoko supporter te. Azoko bunda, azoko loba mwasi akokima, soit mobile akokima. Ba démon bazo troubler batou. Mais alors Nzamba lingi, tozala malamu po tozala bonne santé. Ba démon batika yo, tango Nzamba zo pambola o sepela. Bele mende na bien loko l'équipe santé malamu ezate. Tala soki oza negi na bi oza neti aveugle, bati on a limousine. Est-ce que oyoba valeur nango? Oko sepela te? Et loko l'équipe santé malamu ezate, et loko l'équipe santé ezate. Esengeli tozala na santé malamu. Tango Nzamba zo pambola biso, esengeli biso pe Nzamba pambola biso na santé. Nyonso mibale wana. Bible zo talisa biso. Awa nde na uti koloba ata mbongo ata oza riche, ata oza na poste ndenge nini. Soki santé za malamu toza na kimia te. Awa Bible zo talisa biso na 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 5. Bible zoloba na papa oyo Naman. Naman oyo azalaki chef d'état-major. Naman oyo bien-aimé kati na nkolo azalaki mutu oyo azalaki considéré. Azalaki na mbongo. Bible lobi roi alingaki parce que ye alongaki bitumba. Azalaki considéré na 2 Rois chapitre 5 verset 1 tina 5. Azalaki considéré. Alonga bitumba tala kaka roi lingi parce que alonga bitumba. Azalaki mutu moko ya mayele. Azaki mutu moko ya makasi. Elombe mobali. Azaki na bambongo. Bien aimé, mais Bible zoloba awa. Mais cet homme fort, mutu ya makasi wana pe mayele, azalaki na lèpre. Azalaki malade. Chef ndenge na lobi wana bien aimé muto koza na mbongo mais soko za malade oza na kimia te. Azalaki malade, azobela lèpre ekangaki. Oyebi soki likambo za tala Bible ndenge kumisi tata o ekumisi na façon moko ke azalaki bien asala makamba bien Nzamba asala grâce na nzela na ye balonga bitumba donc batie na place penze ya bakonzi tala. Mais Bible lobi malgré bazo commission wana niki bazo considérer na roi mais Bible tie mais donc soko yoki mais elinko ba eza problème. Ngai tango na bana kokola nazo se rappeler koko na biso mobala bana koloba soki mutazo betilo lisolo. Alobi place to uti kuna zaki malamu makamnyo se zaki malamu mais soka tie mais elingi koloba mais wana ndezalika. Mais wana ndeza problème. Donc tata oyo azalaki na ena bato bazo considérer ye bana ki na roi lingaki ye mais
Bible lobi mais mutoyo azaki malade. Azaki na poste kitoko mais malade. Oza mwasi kitoko mais malade. Oza mobali kitoko mais malade. Oza na poto oza na mukanda mais malade. Envoûté, ba démon baso tungisa yo. Oza riche mais oza troublé na ba démon baso tungisa yo mais oza malade. Oza mwasi kitoko mais obota kate. Oza na difficulté ko bota. Oza mobali kitoko mais ozo bota te. Oza intellect, oza mayele mais ozo zwa musala te. Intellectuel mais makambo ezo simba te. Donc même ko ezo landa kayo kaka. Mais ezo landa. Verset biblique oyo ekokisama kite epai na Naaman parce que Bible lobi il fallait essayer de prospérer peut-être à la bonne santé. Il y a côté prospérer azalaki mais côté santé azalaki te. Nde yango wana via lelo batu mingi bazokuta na likambo oyo. Azana na robe, azana mbongo, azana makambo sene na bi mais malade. Mais ba demo bazo tungisa. Mais kolela lela. Mais kimiezate. Mais souci na motema. Mais douleur na nzoto. Mais libala kimiezate. Mais problème si problème. Mais ozo balate. Mais ozo botate. C'est ça. Azala ki pe na ba relation na ba konzi. Bien aimé relation na ote muteke bikisa yo. Mutakobi qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yamba lobiko na kombo na Yesu. Ba relation na tonga na yebani, relation na ato yebani na ba docteur, relation na yote bien aimé, relation na yote. Azaki na poste bien mais azaki na sengote. Relation na yote ngo za na msusu, ozana pe na poste bien mais ozaka na sengote. Osana libala bien mozaka na sengote na kimia te na kati ya ndako libala. Oyebi ata poste ndenge ba sepela kate na libala. Relation na ote. Muteke eke peso guérison. Mbongo na ote, muteke peso santé malamu. Mais Jésus-Christ de Nazareth, mutako pesa yo guérison. Kitoko na ote lokwa ngaza kitoko ndenge za boye yango na fona bika te basa kitoko tozoma ba bazana malade mibala kitoko bazo souffrir na bambeto pitoko ekuta bango balali wana mena kitoko na bango mususu azana nyoso mais azo souffrir na butu alala kate tebe na mosana besoin nzambe na nyoso wana mutakoko pesa ko kitsa grâce ne kati na epai eza nzambe. Amanazaki, pardon, Namanazaki na nyonso. Namanazaki na nyonso, azangaki nini? Azaki na nyonso. Eloko ni nazangaki richesse ni nazangaki azangaki eloko te. Azaki na nyonso mais soki atali nzoto na ye aleli na motema. Abande ko souffrir na kati ya motema. Abande ko sala matanga na kati ya motema. Il y a des gens qui démons baso tungisa bango baso la te baso souffrir. Mais il y a des situations oyo ata yo oza epa ya bato oseki mais tant ozonga na kati ya ndaku na yo omoni problème oleli. Omiyebi bien aimé, tomiyebaka, omiyebi ke naza malade. Naza na ba douleur, naza na kimia te, naza na sengo te, tomiyebaka. Amana zaki soka tali nzoto ne boy malgré azobomba nzoto na ye mais okobomba nini malgré azobomba nzoto na ye pona batu ba mona te mais na kati ya motema azolela azoselie kimia ezate ata soki ale ayoki pasa bi pasa ke sila mukoni douleur ke sila mukolonine azobomba ngona bilamba mais na kati ya motema ma miso ezotanga ye. Peut-être que vous avez analyse aux sida, cancer, malade belé, bisoto e bien goté, ba douleur aux hommes na bisoto ebité, mais na katia motema. Yo ye bien gozolela, malgré bon bien mais na katia motema zolia yo. Bien aimé katina nkolo, Jésus-Christ notre médecin na lobaka eza vinanga.
c'est bon on a un message oh parce que vinanga makambu oyo papa oyo leka kinango naman na leka nango bien aimé ngana koma kina niveau moko oyo ba docteur bazoko kanga lisusu te na koma kina niveau oyo ya ko bomba même ba situation oyo na bande ko passer na yango na koma kina niveau moko ya komela bakisi ngai moko na komi docteur nga moko kosoma bakisi nga moko na koki koza na milia bato nazo seka me na kati ya motema na yebi ke maladi eza na kati ya nzoto na bela maladi moko bien aimé ba docteur ba yeba te ba sala analyse banda na mututi na makolo eloko eza te me nga nazo konda na butu na lala kate ba demo bazo tungisa ngai bien aimé kati na nkolo na kati ya motema nazalaki ko souffrir nazalaki komela bakisi oyo bandaki kosunga nga pendant 4 heures du temps soki nameli kisi wana nayebi ke pendant 4 heures du temps nde nakozala mwa bien mais après 4 heures du temps nayebi ke malade ezongi nakala ba docteur bazoya bazokota bazoyeba te eloko nini ezotungisanga nzambe asali grâce docteur moko abimi na kati ya chambre nazalaki abimi libanda bakutana na docteur mususu kaka liboso porte wana babando sola azotuna ye malade yango eza nini tozo comprendre te ezoleka ba situation eza nini nga pe nzamba touché nga bitelema kende ko se soulager bien aimé na fongoli porte ba yebite ke ngasi na komi liboso na sima na bango oya uti na chambre na ngai apesa kinga mukongo pa uti na chambre na nga siko na telemi na sima na ye muninga tunie ke kuna ndenge ni place uti abi nazo comprendre na ngate na yebi pe kisa kopesa ete sina lembi na ngai docteur ayo bateke nga nazo yokai bien aimé butu nazalaki kolala te eza témoignage mulayi mais un jour tokoyoka nazalaki kolala te ba docteur bayebeloka osala na ngai te na zokonda bakilo ezokita kaka ezokita mais bien aimé kati na nkolo nakomi kobomba maladi po bato bayeba te bayokelanga mawa te me na kati ya motema nazo souffrir bakisi kombete nga moko na mela soki nake na pharmacie na yebaki sorte bakisi soki nake na pharmacie na moni kisi eza malamu na zwi na sombi na meki o na sombi so ezaki neti na poto neti bantibiotique ande banga bando tekelanga ngo te ba docteur balembani nga bakoki ngai te nayebaki déjà ke kisi oso na sombi yango ata 4 heures du temps na ozala be tala moto akomo vivre na ba 4 heures du temps soki pe omeli kisi wana te maladi ya makasi et comme qui m'a tamo qui c'est ba 4 heures du temps na ezo simba susute mais na kati motema na ngai nazolela mais na komi ko bombela secret pa mama na nga et pa ya bandeko na ngai na bomba secret po bato ba yebate ke nazo souffrir ke na koma komela ba kiss o ba docteur ba komela nga te nga moko na koma na nga docteur na koma médecin bien aimé témoignage eza mulayi bien aimé mais lokoni na lingi na ebisa yo il y a des situations où ceux qui n'ont leki nango te okoyeba te parce eza na kati ya motema moto nazalaki mwasi ya kolela lela na butu na kokai kolala te ba demo bazotungisa soki na tali boye bandeko nanga balali nga na lalaka te tala se toyebi totala ndeko o naman azalaki kosouffrir azalaki kosouffrir na kati na ye parce que alingaki situation wana te mutu moko te akoko sepa na situation ya malade na situation ya ba problème ya ba difficulté mutu moko te akoki kosepela na yango nazaki na ba diplôme mais ba diplôme epesaki nga lobiko te bakisi epesaki nga lobiko te kobomba epesaki nga lobiko te mutu so amoni nga na nzela azoyeba te soki ezanga
Naleki na ba moment moko tant na liteyaka na telemi na bi Jésus Christ notre médecin ezana tina. Nazalaki kolela mikolo nyonso mpo nazo comprendre te na kokende wapi na kosuka wapi. Motema pasi. Ata nazana batu na seki, mais na kati ya motema ya quelque chose. Oyo ezotalisanga ke oza malade. Oza na kimia te. Kaka nazalaki na situation ya maladi kaka ya nzoto te na ya esprit, ba démon, nyonso wana. Na luka lobiko partout na zwa yango te. Mais un jour nakutanaki na Jésus-Christ de Nazareth na nzela na basali na ye nde Yesu wana abikisanga. Tika Nzambe wana asala ndenge asalaki kati na ngai abikisa yo. Alongolo na maboka ba démon, alongolo na souffrance, alongolo na maladie, alongolo na stérilité, alongolo na nyonso oyo ezotungisa yo. Onga na yebite na kombo na Yesu. Bien-aimé kati na nkolo. Naman oyo azalaki ko souffrir malgré état na ye, malgré poste na ye. Mutema pasi. Soki mutaza malade. Bien-aimé. Na ote lobelo ko mokwa ndeko na ngalalia ndeko na ngalalia menga pongeza te. Situation zoleka nango baka oza nango, il y a des gens ba comprendre nango te, ba comprendre nango te, mais yo moko yebi. Yo yebi. Voilà pourquoi il faut tellement luka Nzambe. Il faut luka Nzambe. Naman ba situation za ki ko passer nango malade ba douleur. Moi si na e abandaki ko yoka. Pe abandaki ko mona. Ndenga zolala te, ndenga zo sentir, ndenga zo expliquer. Mais moi si ya Naman abande ko sentir douleur wana te. Mais yemoko Naman abande ko sentir douleur wana. Yemoko Naman azaki ko lela. Yemoko Naman azaki ko kasoni. Yemoko Naman akomaki na suka. Mais moi si na ye, bandeko na ye, bana na ye, bato misala, babande ko mona, mais babanda ki ko sentir douleur na été. Bela menene sa mutu mona pourquoi lelo. Veux-tu être guéri? Vraiment lingo bikisama. Na ba situation zo passer nango. Ozana besoin bikisama. Bien-aimé, makambo zo sentir. Batu bazo yebate. Batu bazo mona ngote. Yo moko zo sentir. Telema yo moko pona likamna yo. Luka Nzambe pona kana yo. Tellement pour la situation na yo, tellement pour la maladie ezotungisa yo, tellement pour la problème ezotungisa yo, tellement na kombo na Yesu luka Nzambe wana. Ngana tellement ki. Tango maladie ezotungisa ngai, ba frère église bazo ko bonde la pona ngai. Na eko sentir quelque chose na lobi oh. Kisi oyo ezosala 4 heures de temps, mais ceux qui ba bondeli na zolala. Nani oyo bazotanga kombo na ewana azopesanga kimia. Nani oyo tango bazobelela nazozwa kimia. Tayoki c'était Jésus-Christ de Nazareth. Banda jour wana nakangama na mutu wana ti lelo bien-aimé na bela kate malade ezalaka te. Nzambe wana bikisangai. Ba démon un jour boyoka témoignage au mobimba na yango. Ba démon na mona kabango lisusu te pe na komona kabango te na kombo na Yesu. Nzambe abikisanga. Jésus-Christ abikisanga. Aza capable ko sala kati na yo. Aza capable ko bikisa yo. Aza capable ko changer situation na yo. Aza capable o sala ki kati na nga. Aza capable ko sala pe kati na vie na yo, même na vie ya bana na yo. Yesu akobikisa yo. Abikiso na pokwa na lelo. Asunga yo na pokwa na lelo. Na ba situation na soso passer nango, na ba kanya soso passer nango. Ezala ya divorce, ezala ndini na ebite sangisa na sonye na lobaka edenga na mateya. O moni wana zo sepela nango te Yesu a aide yo. Alléluia. Bien-aimé kati na nkolo. Naman ba ebisi ya yo ki lisolo na kati ya ndako na ye.
Babeteli lisolo. Balobi na ye na mwana mwasi moko ya muke oyo azalaki na kati ya ndako na ye mpo nga mpe babetelanga lisolo ya Jésus Christ de Nazareth. Ye mpe babeteli lisolo ya Jésus Christ de Nazareth. Bayebisi mwasi na ye na mwana moko ya muke ya juif azalaki kuna autaki bazwaki ye ntango balongaki bitumba aya kosala kosunga mwasi ya Naman. Mwana wana kebetela lisolo alobi ke Naman oyo chef na ngai oyo soki ake na Israel epa ya basakoli esika basakoli bazali nzambe ya basakoli na biso nzambe ya baprofete nzambe wana ya Israel akobikisa ye. Bible lobi Naman ntango ayokaki sango oyo ake directement kokutana na roi bien-aimé kati na nkolo mpo nakende na Israel mpo azwa délivrance na ye. Naman anegligeaki information te, anegligeaki lisolo oyo te mpo amonaki ezalaki nzela ya lobiko na ye. Anegligeaki lisolo wana te oyo ayokaki na matoi na ye alobi ezali nzela ya délivrance na ngai. Po amekaki badokter nini akenda te, badokter nini akota te. Azalaki na mbongo akutana na badokter andenge na ndenge neti biso basefora oyo tokutanaka na badokter andenge na ndenge me lobiko ezalaki te. Ezalaki te. Mais ce que Jésus-Christ notre médecin te. Jésus-Christ notre médecin asala na vie nanga ndenge moko na papa oyo ayokaki a négligé les solotés. Alobi na kokende po na lobiko nanga. Bien aimé yo mutozo négligé bato bazo tindilo babiloko na Facebook ba yebiso kota na Jésus Christ notre médecin za makobiki so ozo négligé. Makambo important ozo négligé. Yaka église va bondela po na kana yo moko ozo négligé. Papa oyo afutelango billet, asalelango voyage, azoba soda na inde tokende. Alonga na mboka mususu ake na mboka mususu pour la délivrance na ye. Bien aimé, est-ce que olingi vraiment bika telema pona likambu na yo? Biso to telema biso moko pona makambu na biso. Tango na moni Yesu mutazo bikisa Yesu na telema tilelo pona makambu wana Yesu. Pona Yesu wana. Yango nzambe wana tindanga lobi na témoigner ye. Na tatola pona kosunga bandeko mususu côté délivrance. Côté ba milimo ezotungisa bango côté ba problème côté ba to ba lembi ba comme fatigué yango monaka pourquoi zo monaka Jésus Christ notre médecin parce que tango continue hôpital ya Yesu esengelo bika. Bien aimé kati na nkolo papa oyo alala kité yo ba ko biso kota na programme ya le temps du salut olingité batindi yo ba message ya ba Jésus Christ notre médecin ozo bwaka olingité ba mama bele bazo côté ba papa bele bazo côté makama malamu olingité. OK ça pona lobiko na yo. Est-ce que vous avez vraiment besoin de changement na vie na yo? Telema pona likamu na yo. Muto azalaki na mbongo mais atelema ki pona problème ne aketi na Israël. Na kokende pona guérison nanga, na kokende pona changement nanga, ndenge biso ba sefora to telema. Na lobi na kosimba Jésus pona lobiko nanga, na kokuta na Jésus pona changement nanga yi, pona bika parce que nazaka na kimia te, nazako za na kimia te bien aimé nazaki troublé. Mais nzamba bikisanga, akosala ngo pe pa ina yo. Papa o petanga telemaki. Bible lobi, ake kokuta na ba prophète. Ake kuta na prophète na Israël, mosakoli Élisée a bondela pona ya yebisi atindile liloba. Et ça, Jésus-Christ notre médecin, et ça, va sauter dans le programme, on a même message, on a été un peu mobimba, presque. Bah, yebisiye, le colon de min Zambie à Israël, qui est capable de faire yo, bah, là, diwana, c'est lèpre. Dinda 7 fois na mai. À côté 7 fois na mai, abika pour nani, a yoki information à négliger. Bien, mais il y a des informations sur ce qu'on néglige. Et ça des formations sur ce qu'on néglige te bazo ebiso ke kota na Facebook pour na lokumu na nzambe kota bien aimé banda ko bondela na biso kota banda ko luka nzambe prophète alobi dinda 7 fois adindi 7 fois tango abimi abiki sami
na poko lelo bien aimé na eko prophétiser pour na yo lelo obikisama o vie na yo changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O ezo tungisa yo etika yo na kombo na Yesu. Maladie esika ezali etika yo na kombo na Yesu parce que Nzambe alingi o prospérer pour ozala bonne santé. Qui bisa bato pour na programme pour na Jésus-Christ notre médecin? Étant dit sali, le programme est belé zoleka na Facebook, yebisa bato, partager message, tala tozo mona muke onde na lobaka. Cette petite fille a partagé qui sont dans le monde a partagé qui message. Alors soki papa o chef nangai naman akei na mboka na biso kuna epa ya basakoli baza akobika. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des tungisa bango, bana ça ne va pas, qui miezate, yozo tika bango bongo mais ozo kota na programme même pas ko partager c'est autre ba te yé pas comment ko landa bango te partager message et même message pour na lokumu na Nzambe tant eza mabe telema bien aimé Nzamba ko salo bangolu. Alléluia. Lelo na poko lelo bien aimé Aman abikaki Naman abikaki Naman abikaki. Lelo na poko lelo soki yo ndimi oko vivre un miracle kaka lelo. Na vie na yo kaka lelo. Oko mona loboko na Nzambe ezo dépendre na yo ndengo ko ndimela Nzambe wana. Soki ondimi ko mona loboko na Nzambe. Aza Nzambe oya pambola kandenge na lobi. Ako pambola yo kaka te mais ako bikisa pe yo soki si apambola yo esengelo bika apambola ki Naman abikisa ki yepe asa o akoki il peut te bénir akoki peut aussi te guérir akoki peut kolongolo soni tala mutu azaki na soni na kati ya motema soni elataki ye me Nzambe asali ngolu abikisi ye. Nzambe a délivré yo na pokwa lelo. Nzambe a délivré yo au nom de Jésus. Yo mtoza malade ba demo bazo tungisa yo ba problème si problème ezo sila te Nzambe asunga yo au nom de Jésus. Maladie ne se fait na kati ya nzoto na ezala physique ezala spirituel Nzambe abikisa na kombo na Yesu. Alléluia. Mais au mona mutu azana maladie azana ba problème alingi vie de prière te. Alingi ko telema te pona likambo na ye. Bien aimé lelo telema pona likambo na yo. Nazo répéter biso ba sefora to telema pona ba guérison na biso. Tata o Naman a telemi pona guérison na ye. Yo pe lelo telema pona likambo na yo. Ndima ke Yesu aza capable ko sunga yo ko spesa o solution na ba situation na yo ndima yango. Tanga zonga ki na mboka na ye azonga ki nzoto kitoko. Na lobaka loko wana mwana o apesa ki message wana na ndimite keto bakenda kuna babete babi yo kosi biso yo te na kasakutu bayambaki malamu ba changer ki na poste yo ozo partager message na ebi situation note Nzambe asunga yo soko ozali na poste ase o matape poste na kombo na Yesu. Bien-aimé likambo na yo yo moko ko telema na yango telema yango luka Nzambe Nzambe ko sala tika distraction. Kokota na distraction te tomoni tata otanga temina likambo na ye Nzambe sali tala na mukanda na Jean chapitre 5 verset 5 à 8. Mutu oya bela pendant 38 ans. Cet homme pendant 38 ans malade. Douleur il y a 38 ans. Souffrance il y a 38 ans. Bien aimé na batan yo belité na ebi batante o vandi sa mwana sans libala o vandi na ba demo wana na ebité peut-être 2 ans 3 ans 5 ans 6 mois na ebité. Mais tellement pona likamu papa o tellement ki pona likamu na ye. Bibele bien azaki malade 38 ans mais eloko papa o sala ki azalaki tout le temps na piscine. Na piscine a déteste azanga kité. Atelema ki pona likambo na ye malgré bande komona na ye ke ndenge na zaboye
naza na ba camarade nanga bazana bango bien mais ngai fona telema pona likam nanga moko atelema ki moko pona koluka nzambe pona vie na ye o azo sentir mais au monde ozo zanga ba démon bazo tungisa yo maladie ba problème ebele mais olingi côté le matin olingi ko bonde la té olingi vie de prière té mais ozo les ozo souffrir bien aimé alobi na bango soki bino bokene kotambola avant tout boketambola botika nga na piscine wana pona nini abandaki komona quand même ndenge nzambe azaki kotinda ange soka ningi sima bato babiki azaki na information wana a négligé ki information te pe akei amoni eza lokola Naman a négligé ki information te akei pe amoni information zo pesa bato mususu bakota même na Jésus-Christ notre médecin bien aimé et que sunga bango pe abeta bino boke kotambola nga na yebi ke situation na nga ezo senga ba prière bien aimé il y a des situations ezo senga ba prière papa o azaki kotika la wana pona nini azaki na besoin de délivrance ye moko alors Jésus akutani pe na ye po Yesu amona ki volonté na ye ke atelemi pona délivrance na ye atelemi pona guérison na ye atelemi pona changement na ye Yesu abimeli ye po amoni ke papa azaki na volonté quand même Yesu atuni veti être guéri voilà thème na biso ya mokolo na lelo Jésus akuti ye kuna pendant 38 ans bakazo souffrir mais papa a tellement épone comme yo za malade ndé na boza na ba problème ba démon bana basana kimiate mais bien aimé telema pona likam na yo tika distraction tika bato bazo distraire yo et donc on est ngana côté ya yo ce qui vraiment zakaka liloba ote pobika mais yo ntel boso so bonsa basana nzambe bato na nzambe non ozana ba situation ozana besoin nzambe tala vie na yo blocage tala bana nao baza musika yo moko musika luka nzambe na situation wana est-ce que vous avez sengo na kati ya motema na yo luka nzambe yo moko telema luka nzambe luka basani na nzambe nani chef oyo ya armée basiri aluka ki nzambe akekuta na ye na nzambe basani na nzambe toza wana pona yo muto zo passer ba moment oyo ya mabe aluka ki nzambe papa o 38 ans ya pasi o vana libala o sel ba mbula combien oyo ozane sengote oyo ozobota te oyo ba demo bazotungusu o comme na âge nini oyo ozobala te ozozo musala te bien aimé ba douleur na nzoto no evandi ko eseli ba ane kombe sali chômage wana kozanga kimia wana esali bambula combien mais tellement yo mtozo sentir ango bele ngam na bana sentir douleur ngam na bana sentir ba pasi ngam na za souffrir ngam na bana kozana kimia te ngam na bana kolala te tant na mona bande kona balali nzamba zo sa moni balali na bango ngam na zaki ko mona nyoso wana na mona kike il faut na telema yo pozo mona ba makambo belé mais loko nini zo zanga yo moko telema tika distraction ko landa bato wana bazo distraire yo te yeso telemi alobi ayeba kike tato azaki ko souffrir pendant longtemps Yesu ayebi bien aimé que yo pozo souffrir pendant longtemps ayebi bien que oza na besoin ya bana mais azotala pe volonté na yo quand même olingi prière te yo kasi yesu ayebi te telema pona likam na yo bible lobi yesu ayebaki ke papa azo souffrir pendant longtemps abimeli ye tika yesu abimela na poko na lelo na kombo na yesu tika yesu abimela yo mto koti na message oya Jésus Christ notre médecin lelo yesu abimela na kombo na yesu yesu abimela au nom de Jésus yesu abimela na kombo na yesu lelo penza na yo mto partager message yesu akata likam na abimela Alléluia atunye ndenge toyoki kese na biso awa
Yesu amoni alali wana atuni ye, veux-tu être guéri? Est-ce que l'impe dobika? Olimpe na vine changer? Olingi penza mona loboko nzambe? Nga pena yako tuno question parce que molimo mo santo atindi nga pona message opona. Eza message moko bien aimé talango ata 30 fois. Eko sunga yo. Nzamba lobi na tunda olingi obika. Olingi ozwa kimia. Olingi opambolama. Olingi vino yo changer. Olingi bana no babika. Bien aimé. Olingi ozwe sengo kapene kotuna yo yamba yango na kombo na Yesu. Zwa yango na kombo na Yesu. Awa tata o batunie question o ameki kopesa ba explication na ye, je n'ai personne nazana muta ko boka nga na maite. Yesu azaki na besoin ba explication na ete neti nga na poko na lelo nazana besoin ba explication na ote na komi deja mukolo balobi na nga na docteur na ko bota te mwana na ngai o akobika te balobi na nga na ko kufa na ete nazana besoin explication wana te parce que Yesu yemoko ayoka ki explication o pete atiaki yango kate azongi kaka na question olingo bika. Lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, les locaux peuvent s'en explication. Nae koebisa yo, biki sama na kombo na Yesu. Prospérer au nom de Jésus. Zwa kimia na kombo na Yesu. Zwa sengo na kombo na Yesu. Blocage éthique yo au nom de Jésus. Côté kangama ki efungama na kombo na Yesu. Alléluia. Tout ça a besoin d'explication. Mais tous en a besoin na mutu o alakisi ke azana besoin ya Nzambe azwa grâce wana na kombo na Yesu. Alléluia. Nzamba pambola parce que zana basi o balakisaka vraiment bazana besoin ya Nzambe pe ba partager ka message ko la pambola bango neti ba sœur na biso Tony Tayalo lo vraiment nzamba pambola yo sœur Béatrice ndona nzamba pambola bino que Dieu vous bénisse parce que boza penda lokola mwana oyo na kati ya ndako ya Naman. Modèle bino bozo soutenir musala na Nzambe pe bozo partager ba message lo le futa bino na bande connaissance ba sala ngo oyo tomona kana o tomona kate ba kombo zebele zamba pambola bino ata tolobi kombo na bino te mais lo le moni bino pe futi bino déjà. Que Dieu vous bénisse bien-aimé kati na nkolo musala munene bozo sala na ebi bozo ko inviter batu bozo bengisa batu. Alléluia. Olingo bikisama tata oyo alakisaki quand même volonté nakende kovanda kaka na piscine wana pona ebi un jour nakobika un jour vie nange ko changer un jour nakozwa kimia ndenge bato bazobika ngape nakobika ayaki ko comprendre que likambo na ye ezo senga Nzambe ata boke kotambola me botikanga quand même na piscine oyo pona bika volonté wana ezalaki azalaki na volonté wana ya kozala wana pona bika bina même toza na volonté ya kokota na prière pour zwa solution na ba situation noni na lobaka edenga na mateya ba situation no so zo luka wana ba oya blocage makambo belebele wana oza na besoin na yango kotaka yo mto zo luka yango kotaka okozwa la kisa volonté wana Nzamba ko salo grâce a ko bimela yo abosani yo te 38 ans malade Yesu abimeli ye. Alléluia. Yaki ko comprendre le bitenga ifuna kanga ma place wana mais yango na yesu na pokwa na lelo yo muto zape na problème si problème luka Nzambe papa o azaki na problème makolo bana ko tambola te yo problème nezani libala kobota esengo kimia luka Nzambe yo muto zo souffrir pendant 38 ans. Yom tozo souffrir pendant 10 ans. Yom tozo souffrir pendant 3 ans. Moi, non, tozo souffrir bangote. Parce qu'on a distraction, t'attends pas zaki na ba camarade, zaki na ba famille, mais aponi alobi ngai fona kende nanu ko kipe makamba vi na ngai. Kolanda bangote, kolanda bato bazo tungisa yo te. Kolanda bato bazo tia na distraction te. Kolanda bangote
landa nde nzambe zotana yo pese pa na nzambe luka nzambe na kana yo yaka tobondela na biso luka biso tobondela kolanda ba distraction na bango te kokota na ba distraction ba rendez-vous na bango te tala kana yo tala nga na tala ki kana nga na telema ti lelo bien aimé tala kana yo luka nzambe tala mosa kotanga makila et comme temps oyo distraction tika il y a des choses au monde que makamneuse aussi mbate distraction tika luka nzambe ta yango yo et comme temps vraiment ba rendez-vous mususu otiki ba makambo mususu sa distraction otiki yango ba feti mususu otiki tala mosa kotanga makila mwasi oyo 12 ans ya malade yeta ki ko comprendre a comprendre ka lokola bandeko ba ki ko comprendre alobi tenga pe pona kana nga senga na telema na ko vanda boete azaki ko zo ba rendez-vous na ba docteur azaki ko zo rendez-vous na ba nganga na ba tandenge bele bibelo bike a dépenser mais pona kana ye moko telema ki alala kite yo na zo ba olingo bika réponse ezaka ka moko telema pona kana o luka Yesu luka Jésus moi c'est kotanga makila akendaki ko luka Jésus jour wana a changé ba aboyi ba rendez-vous nyonso bien aimé aboyi ba contact nyonso aboyi ba médecin ya mokili aboyi ba nganga mbongo pese silakiye akokende susu wapi diable abotoli yango na nzela na malade a dépenser alors que Bible lobi na biso ke a dit malito prospérer azaki ne pe na mbongo na mais a dépenser tout mais jour wana a sali plan na lobi na ke kuta na nzambe ye moko azaki malade mais ozana malade ozana ba situation belé mais olingi ko luka nzambe te tala plan malamu pona délivrance na ye pona guérison na ye pona abika alléluia peut-être pe na nzela tanga banda kokende akutanaki na batu bayebise babi mama ke wapi abite nake nazala rendez-vous mona Yesu mais peut-être batu pe bayebise babi toza na fête moko wate lobi fête eza l'air nini nata nini atuni ba peut-être nata ni l'air nini oh ezali na l'air boba yatali l'air wana lobi te l'air onga ifona kuta na Jésus asali plan na ye asali plan na ye alobi ngai na makila oyo ezobimanga ifo na kutana na Jésus lelo naza na rendez-vous na Jésus asali plan na soki na ke ifo na simba Jésus pona bika atelemaki ye moko pona kana ye atelemeli yango akeluka nzambe Yesu na biso nde nzambe ndenge na lobi na peut-être pas kutana na bato ba invité na fête mais na mutu na ya lobi nga priorité na nga ezali makambo na nzambe nga moko na besoin nzambe mais tala yo ba fête oboya kate ata oza na rendez-vous ya église okutana na nzambe pona likamuno basena na nzambe ba bondela mais yo wana omona okeno fête on a li retard ok na fête mutali boso obimi mutasuka pour le peu ça explication que ngai nazaki nde na fête yango na yakite mais ozana ba situation il y a c'est rien à vivre na yo ba démon ba vandeli libota na yo blocage mais ozolingate il faut que ba kosala choix tango oyo yo mutozo souffrir yo mutolela kalelaka yo mutozo nyoka mabango te nasolo bango telema yaka tobondela na biso mais on va écouter na bonne nzela bazo kale yo pona ba fête écouter na ba Facebook na ba téléphone bazo bengo pona ba fête mais aux na ba maladie aux na ba blocage aux na ba mari de nuit ba femme de nuit ba esprit de mort mais ozo kanga makaka na ba ta distraction
Nantela na ba telemi wana moi so nantela ne peut-être pe ba to telemi pour azaki déjà na ba connaissance be belé akoy pour ça na rendez-vous na ba te belé pour na kana ye ba médecin pe ma camarade pe que tambula na pour la distraction à se consoler kuna mais jour wana aboy pour na Jésus aboy pour na Jésus alors binga plan na nga eza pour na kuta na Jésus. Mais yo atane na lobi ata séminaire eza ata babengiso na église mais yo omona yo fait yotie liboso mais ozo souffrir l'air église kaka nde l'air yo linga ya ba fête nde l'air yo sukula bilamba mais oza ba situation belé blocage na kati ndako makambe belé ezo tambola te l'air bazo bengiso kana ba fête l'air à Jésus-Christ notre médecin l'air à le temps du salut nde temps wana ozo négliger. Bien aimé, année où eza année moko il faut que kata ba makambo mususu il faut que yeba nino eza priorité pour na yo. O comment na longa ba fête. Fête ino so zangi sakate. Mais oza ba problème belé. Soko yote na fête il faut ba tout na yo. Et o mona na kite na fête pour na ni po ba bi il faut zala. Et là, non, mais la biso na fête, on a na fête. On met ma carrière comme côté, à part ba problème, on met ma ba problème. On met ma ba problème, ce qu'on tient fait. On met ma ka ba kotonga tonga ba vie batu. Mama solo batu, on met ma ka sunani, on met ma ka na ba biloko lala na fête na banda kuna bino. C'est ça. Après kuna pour moi na beba tamite mama beba ba télé au poison. Et là, comme il y a des gens au monde qui ont des situations difficiles, ça n'a pas de problème difficile. Azui vraiment rendez-vous dans mon sein dans maintenant maman Sephora. Mais aïe n'a été à mon ani pété. Azo bengo na téléphone pour loba. Allô maman. Mes excuses maman limbi sangai. Vraiment na rendez-vous tozaki na onalinga kinaya. Mais moi na yezate pona nani asasa ka anniversaire mwana na yeto kendaki na bana tolonge kuna retard pe il fallait pena aider makama misala mais yo za ba problème mais oza na ba maladie ba demo bazo tungisa makambe belé ozo pesa nga ba explication il faut que ba ko sala ko planifier vie na yo ko planifier. Il faut qu'on y ait ba kopona. Mais aux la situation dire ouais ça on a que hôtel limité pour na makambu na yo. Hôtel limité. Hôtel limité pour na vie na yo, pour na vie à bana na yo, hôtel limité. OK fait mtaliboso ozongi mutasuka. Parce que ben si on a fait été au conseil la tout ba invité yo. Mais la situation ozo passer nango priorité na no liboso vi na yo nzamba sala yo grâce. Patu bakomi kotuna oso ke na fait été to mona ki ote oyaki te pona nini okasa mutazangi sina musala. Salaire pose wakate nde na bi salaire wana ezakaka biloko elala masolo batu ba problème na problème o me makana ndako okuti batu balali oye na loyenge ya fête na distraction. Alléluia. Il faut koyeba koloba non na ba makamu mususu. Il faut koyeba ko boya ba rendez-vous mususu moni eza na tina te. Non ezaka réponse non la bête na loba na ba na toujours non ezaka réponse. Ce que mutalobi non ezaka réponse. Il y a des choses il faut oyeba tani to komi. Ane one na komi bo na lingi sous distraction te. Nga il faut na bota, nga il faut na bala, nga il faut na zwa kimia, nga il faut na zwa sengo. Bana nga il faut baza na kimia, bana nga il faut baza na sengo. Il faut koyeba ko ba msusu non na ba distraction. Fait igno sote koko kende.
priorité makambo nzambe ya vina yo na bana na yo yango moni kutu Yesu kutu batalobi ke bolela pona bino moko bolela pe pona bana na bino tela eniko batelema pona likambo na moko telema pona likambo bana na yo kifo ko eba koloba non nena lobi wana non na ebisa bana ngeza réponse partager message bien aimé non eza réponse. Oui, mais si on a ça examen à théorie, il y a permis, hein, il y a cause permis, il y a kumba voiture. Et ça, ma question que bimakawana, ma question que je retourne est-ce que voiture est koki ko telema awa? Ce qu'on répond non, et koki ko telema awa, c'est parce que ça place à bis. Et ça réponse vraie. Et ça réponse à ça, aux huit pour le bin non. Mais yo non, pas na eza la kate. Faites na so ba bengi soke. Se ba bengi sote. Ba kutana mutu. Faites ça Ba bengi singate ba tuni yo za te na fête ya samedi. Ba bengi singate. Lo bana benga ngai. Tango pe mutu na ko benga yo bengi singate na fête na ondenge nini. Ape mutu ngo pe lo ko bengi sote pa ninga kitokende. Aza obligé barrer lo banoka yo za ya na ngati. Yo ya na nga ya quartier. Yo, il faut y avoir cette invitation. Tala mutu ba niveau et comment. Oh, viens dans un quartier. Yo, viens dans un quartier. Ya na nga madelete. Yo, ko ozang sate ponani. Mais au moins, nous avons des démons, bazo tungisa yo, ba problème ebele, mais ozo kende kaka place ba distraction ana. Quel est le cas tinankolo? Na peke si on fait tité, mais ça que tout le temps. Yeba ko priorité ba makamu mususu. Et ça que fait Antonio ke, ya Madoke, ya Mario ke. Donc na ba fait ba bébé okendaka. On s'appelle à moi na ya bébé té. Ça va quand même fait ba no baza ba maman baza na ba bébé. Et puis donc on a fait ba no so ba yeba o. Muta ba problème muta songi à côté. La pétition va faire était bien aimé, mais le long a un message avait être guéri. Il y a des choses il faut que tu kango, année il faut que tu kango le bité na se concentrer na makamunanga. OK pas OK le bakuna. Maman c'est vrai, avec ça va fête. Azote yakuna, makaba fête za ba distraction. Kende yeba place no ko kende. Na pétition bino ba fête était mais na lingi na talisa yo importance ya ba makamu mususu. Moi ça kotanga makila oyo azaki pe na ba mi azaki pe na ba to akoye ko kene kotala mais il y a des choses aussi ba bino que jour oyo eza ya prière pour na yo zala wana moi oyo kozangi sa te bien aimé to bondela eza pona bolamu na yo eza pona bolamu na yo. Et ça na batu mususu zolanda wana bazana bango bien bazana bana 5 millions no botité ozomona te ke azotia na distraction azana ndaku ana mukanda azana bana azana mubali azana mwasi azana kimia bana nino so bana Europe yo na nukuta ata mwana moko comme Europe te mais yo zo côté na distraction naï. Il y a des choses oyo nzambe aime tout ça permettre yo faut encore na nzana ba prière mozo ki ma prière veut-il être guéri kangama na nzambe tala ba an ba peni na bazo bota mais ana pose Samuel il fallait ba prière il fallait tellement pona likam na ye tellement pona likam na yo tellement pona bana na yo tellement pona vie na yo sosola et comme temps il faut sosola que tango oyo eza tango ngai na lukelongi na nzambe ane oyo nzambe azolobela nga na lukelongi na nzambe na tika distraction. Ba ana ba ki ko comprendre landa ki distraction ya peni na te ki ko comprendre il faut na tele ma na moni situation na il faut pona zwa mona il faut na bondela peni na so bota na landa ete bemi papa oya buka na makolo totangi na Jean chapitre 5 yepe moni ba camarade nini bazo pumbwe ni bazo sauter ni bazo kende ay ko mona ke ngape na lingi na koma neti bino mais ponga na koma na niveau neti ya bino ezo senga nzamba sala kati na nga. Kato pas comprendre ki bongo abinga pe na nina tambolaka mais na komona ke kananga ezo senga nzambe bene me kana ezo sengo telemela ngopo o bondela o telemela likamuna o moko o luka nzambe yo mutozo le kana ba moma wana ya pasi
Yo mutu to la mukana tongo zo sentir que ba démon ba tungisi o kolo bimi na ba mari de nuit ba femme de nuit. Sosola ane oyo na lingi o sosola. Na lingi o sosola bien aimé. O comprendre que situation na ekokanite na bango. Ngana yaki ko comprendre que vie nanga esengi ke nazala na makolo Yesu. Situation na ngai ekokanite na bato mususu ifuna luka délivrance nanga, na luka guérison nanga, na luka kimia nanga epai na Jésus Christ de Nazareth. Yango na yeko ebiso na pokwa na lelo. Na yeko edeo na yeko sunga yo nde na lobaka. Alléluia. Tala ba lépreux na kati ya Bible. Ba telema ki pona kana bango Yesu bikisa biso. Mais yo oza même na lèpre wana sida cancer makambo ebele mais tala makambo zo sala. Bartimée batoko ba Bartimée bien aimé, aveugle Bartimée. Aganga pona situation na ye. Abelela. Yesu mwana David na mungongo makasi. Bikisanga baganga abi na ko eza ba blague te amona ki ngo ba blague te abi miso se kufina ekufinga bango bazomona nga nazomona te bango bazotambula malamu nga nazotambula malamu te Yesu likamona nga na moni kaka eza pa efana zonga na sena makolo na yo abelela Yesu yo kelanga mawa me yo zobelela pona likamona yo belela pona vina yo pona kana yo likambo na yo yo moko telema lukilango nzambe po nzamba sala luka nzambe pona délivrance na yo pona défense ya mobali na yo pona défense ya ndako na yo bana na yo partout église na yo luka nzambe pona kana yo luka nzambe telema lukilango nzambe nde na otiko ba biso ba sefra to telema tilelo nde na ba makambo na mona na vie na ngai na linko mona ngota na ndoto te na telema pona nzambe wana asalelanga grâce na lukaye lokwa mwaso kotanga makila abibotika nga distraction ngai fona kele ko simba akia simbi kaka le lamba Jésus plan na ye ezaki o simbi lamba Jésus asimbe lamba Yesu directement akile kanga Yesu ye moka kamwe qui m'a touché mutu ye moko asali plan na kati ndako na ye nde na okene kuna na okene kubika ezaki plan ya distraction te ba nyonso mamelaki distraction ba jour wana aboyaki ane o boya distraction eza ba makamsusu fu ovana no bi temps o vraiment na lingi su ba blague te na vinanga na lingi vraiment vinanga na zongo sérieux na lingi vraiment nzamba salanga makambo bele na boyi ba distraction na boyi ba makambo zanga tina na lingi non na se concentrer na makambo nanga mususu ya nzambe nzamba salelanga apesa ngai mwana apesa nga kimia apesa nga guérison apesa nga sengo en tout cas vraiment tango oyo na lingi vraiment que nzamba sala makambo mingi na bomo inanga oui alléluia belela nzambe ganga iluka yetelema Bartima zalaki akovanda metanga moni Yesu azoleka atelemi pona nini pona situation na ye bene même to vanda tango mulai na kati ya ndako olala tango mulai na kati ya ndako okoti na distraction tango mulai lelo na ye ko fortifier yo soki kako telemi pona kana yo Yesu akoyamba la moko tika Yesu asala ngo na kombo na Yesu lokolo zui décision ko telema lelo nzamba visiter au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi que le bananga peke mama Sephora nga na zote mapona likambo nanga me ningo mina tote mapona likambo na biso mona nanga sikoyo akende abondela ndeni aza bébé mais aza na malade mobali nanga aza na mbeto azoko bondela taza na malade bango ba hôtel masusu ndenge nini po ba senga grâce délivrance et pas na Yesu to pas na Nzambe na nzana basakoli banaman bakendaki
bakutani na grâce babikisami moi ça kotanga makila kendaki mais moi nanga tambulaka te situation eza presque na hôpital eza na hôpital eza presque mutalinga kufa mutana hotelema ndenge oui na yebiso na kati na Bible il y a des gens oyo batelema ki pe pona famille na bango donc yo ki message oyo nguya ozo telema lelo pona mwana na yo pona libota na yo mwasi ya Kananéenne atelema ki pona mwana na ye ayebisi Yesu yokela mwana na ngai mawa mwana abikaki toyebi histoire on a te ki ngotanga lo Yesu yebisi ke ba pesa kabilo ka bana pa na bambwate mais moi ça zong si Jésus ata bambwa ba bénéfice ka o ba miete ko ya kana se bana babwa kaka ba aliaka moi so na telema ki pona mwana na ye pe mwana zo ki lobiko Lazare mokufi peut-être yo pe situation eza parce que kufa Lazare azaki déjà kufa akokaki ko bondela te c'est na possibilité ko bondela te peut-être ozana mwana bébé a la possibilité ko bondela te ozana mutazo lobate azasu na possibilité ko bondela te mais zana Marie na kati na libota na lokola Lazare telema pona mutu wana telema pona ba camarade na yo telema bondela sala Marie na kati ya libota na yo lokola Marie na Marthe ba telema ki balobi Jésus aza awa akufi tanga azobela bazotinda ba message Jésus azobela Lazare amina azobela telema pona likambo ya bana na o ya mobali na o monike aza na situation moko azoko ko bondela te ayebine ba bondela ka te telema le cas de délivrance na bango ma papa oyo so to bito exemple mususu papa oyo ake koyebisa Jésus ke tala mwana na ngai aza malade akoyaka malade aza koyaka malade andeke ye pate maki pona na libota na ye Yesu abikisaki akoyaka na mai akoyaka na moto Yesu yokelema to te ngo pe na Jésus Christ notre médecin so kitina ba message ya simano ko monango batu oyo kutu ba amina e ba camarade bandeko bazui ba memi tata oyo azalaki makolo buka na sina te ngo pe azaki makolo buka ba place ko kotisa e pona Yesu abikise zakete ba toboli quelque part na likolo ba kitisi na se pona kaka azwa délivrance ezaki ye moko te ezaki batu ba memaki ekuna Alléluia batu mingi na kati ya Bible awa ba mona loboko na Nzambe fille ya Jairus 12 ans Yeku tukufa papa na ya keya lobi bikisela ngai mwana na ngai kuna moyen te mais Yesu ake abondeli abikisami parce que batu wana baza groupe ya batu oyo bango mo baza na possibilité ko bondela te bakoma ki déjà ne tamoko grave Lazare ne tobi kutu kufa kutunde mais Jésus ayoki ba dékonaye akei donc ba biso ba parents toza la responsabilité ya ko bondela pona batu pe Yesu asali to telema pona famille na biso to telemi pona makamna biso to telemi pona bandeko na biso to telemi pona ba camarade to telemi pona bato yo linga ko yebike bazoleka ba moment difficile o telemi pona yo bondeli nzamba kosala to moni na kati ya exemple na pesi ba parents ba telema ba ami ba telemi ba sœur ba telemi donc bandeko ba telemi ba beleli Yesu ba sali demande pa na Jésus Christ bikisa Yesu akendaki ayokaki ba kufi wana te mais ayokaki ba ndeko ba kufi wana nde abikisaki bango asekusi bango Yesu amonaki mwana ya mwasi oyo te mais mama ke kolela na sena makolo Yesu alobi mwana na ya bikisama lelo bien aimé kitana mabolongo epai na Jésus pona situation oyo ezoleka na kati ya famille na yo soki mwana no aza moke aza bebe ayebi kobondela te prière na Nzambe koyoka soki bato za na bango bayebi kobondela te baza na ba situation difficile prière na lelo Nzambe koyoka Jésus Christ aza apa bikisa aza apa consoler aza apa pambola aza apa changer ba vie na biso changer ba situation ndé nazo répéter koloba oya sala kati nanga au sala kati na yo parce que Jésus wana
aza oyo Nzambe apakolaki pona musala oyo. Alléluia. Nalingi natali sona poko na lelo. Puissance à Jésus-Christ de Nazareth. Motema na oso epousa ne pa inae. Aza capable à sala ebele. Yewana, Bible lobi na mukana na Actes des Apôtres, chapitre 10, 38. Bible lobi, Zambe, nde apakola ki Jésus, nandela na Saint-Esprit. Jésus-Christ, aza loin de Dieu. Zamba apakola ki nandela na Saint-Esprit, pona nini, pona ko sala bolamu, pe ko guérir bato nyonso o baza na maboko na Satan. Bato nyonso o baza sous impur du diable. Pona ko guérir bango, ko benga na milimo mabe wana. Et Jésus banda ko salango parce que Zamba zalaki naye. Azaki on Zamba pakola ki na nzela na Saint-Esprit pona musala o. Donc ezaki spécialité naye. Ya ko benga na ba démon, ya ko chasser ba maladie, ya ko sala bolamu. Alors Jésus-Christ wana azakati na bisoli. Alobi ya kei mais atindili so même le Saint-Esprit wana akotindi la biso pesa atindi la biso. Saint-Esprit akosunga biso na makambo nyonso. Pe abakisi. À mon nom, boko chasser ba démon. À mon nom, boko longa. Donc ce que lingo bika, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na pourquoi le bien aimé. Na lingo comprendre que Yesu abiki sanga, asunganga, alongolanga na maboko ya ba démon de tozomo na verset oyo. Bato nyonso bazaki na sena maboko ya Satan, ya diable alongoli bango a guérir mitema na bango. Asali bango bolamu lelo Yesu wana aza awa na nzela na Saint-Esprit apakolinga pona na bonde la pona yo pe Nzambe wana Jésus-Christ de Nazareth na kombo na ye nde yo kobikisama na pokwa lelo bien-aimé esikoza telema nde na bi pona likambo na yo ndenge so telemi pona kana yo ndenge so fongoli motema nayebi que Jésus-Christ de Nazareth abandi déjà ko toucher yo. Voilà pourquoi esikoza bien-aimé. Pour ça motema no pa ina nkolo parce que na ina bonde la pona yo. Yo oyo telemi lelo ozwi décision grâce à Nzambe pe bolamu Nzambe ekita na libota na yo. Verset biblique oyo lobi na biso que bien-aimé nazo souhaiter que bo prospérer na pokwa na lelo banda ko prospérer na pokwa na lelo banda ko za la bonne santé na kombo na Yesu. Verset oyo ekokisama na ba vie na biso au nom de Jésus. Grâce na Nzambe eza na kati na ndaku na yo. Ndaku na yo eza la ndaku oyo et prospérer. Ezala ndaku oyo, ezana kimia, ezala ndaku oyo, ezana sengo, ezala ndaku oyo, ezana santé malamu, ma kufa, ma maladie, etika bino na kombo na Yesu. Esiko ozali, ozana muta maladi, osimbi. Ozana muta maladi aza musika no lobi kombo na ye. Na kombo na Yesu nazo bondela pona bino. Nzambe na menacer esprit nyonso ya maladie ya monde de ténèbres. Oye vai na kati na nzoto na batu etika batu siko au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance nyonso ya ba démon oyo ezo kanga batu. Oyo ezo sala batu ba lala te. Oyo ezo sala batu ba banga. Oyo vai na ba matrice ya batu. Ezo mela bana etika bango na kombo na Yesu. Blocage nyonso etika bango na kombo na Yesu. Nzambo bikisanga na pokwa na lelo bikisa ba obaza malade. Nzambo pambolanga na pokwa na lelo pambola ba obaza na besoin ya mapamboli. Na ebike Nzambe libota neza na besoin na yango kokisa maloba na yo
que to prospérer petos à la bonne santé kokisa malobano na poko na leo na kombo na Yesu na yebi kozaka sima na malobano pono kokisa lelo zambe ya Biblia okokisi yango. Merci Jésus Christ de Nazareth. Tia kimia na mitema ya bato bazangi kibia tia sengo na bato bazangi sengo bikisa babeli toutes sortes de maladies. Jésus Christ babana komemela na kati ya désert bazalaki kobika lelo natanga koma maladi te maladi nyonso oyo eva na kati ya nzoto ya bato na chasse yango na kombo na Yesu. Douleur nyonso na chasse yango na kombo na Yesu. Bokauki nyonso na chasse yango na kombo na Yesu. Kimia na Nzambe ezala kati na biso eloko ezo trouble biso na chasse yango na kombo na Yesu. Esengo na Nzambe ezala kati na biso. Pambolama bikisama na kombo na Yesu. Amen. Bien les Nzamba pambola siko zwami soko za na mai na opezwa mai na yo na nina benir mai bongo melango Nzambe na pamboli mai o na kombo na Yesu Masia na pamboli bandeko nyonso bazwi mai na bango na kombo na Yesu Masia purifiango ekoma le sang de Jésus afin que tango bako melango semence non se va na kati ya libumu to na kati ya nzoto na bango mabe etika bango au nom de Jésus. Amen. Même comme la mai no système na biso ya mai ndeto salaka poete Nzambe wana o apesa révélation ayebi pourquoi to komi na suka ya message na biso ya mkona lelo vraiment Yesu wana o to côté ya apambola biso apambola bandeko nyonso balandi biso na pokwa lelo a kitsa susu grâce na epai na biso Nzambe akansela bino Nzamba apambola vraiment basai na Nzambe Nzamba apambola apôtre Moïse Dido Likenza chéri nanga Nzamba apambola yo mama nanga Mosakolimete papa Saïf que Dieu vous bénisse na soutien Nzamba apambola ma sœur Béatrice Ndona Nzamba apambola yo mingi vraiment Nzamba apambola sœur Sylvie ma fille Nzamba pambola yo Nzambe apambola bandeko bazolanda biso sœur Tonita que Dieu vous bénisse na musa mune bozo sala sœur Gisèle Nzamba pambola yo Nzambe apambola blessing Nzambe amona yo Nzamba pambola ma sœur Janine Nina Diakes Nzamba pambola yo Yesu amona yo afuta yo Nzamba apambola Frank Boto na katamboka France pe na chéri na yo Sœur Bibiche Nzamba pambola bino na ba soutien lole futa bino Sœur Marie Mbengi Nzambe amona yo apambola yo Sœur Sylvie Bwanga Nzambe apambola yo lola futa yo ndeko Babi de Fatima Nzambe apambola présence na yo to sepeli komona yo na pokwa na lelo lola futa yo blessing Nzamba pambola bino couple blessing que Dieu vous bénisse Nzambe a mona bino Nzamba pambola présence vraiment ya batuna Nzambe maman OK que Dieu te bénisse Nzamba pambola servante de Dieu lola mona yo Nzamba pambola basena Nzambe nyonso bakoti na pokwa na lelo pasteur Emmanuel Mbanzi Nzamba pambola yo apambola chéri na yo que Dieu vous bénisse na sepe na présence na bino grande dame Nzamba pambola yo basele Nzamba pambola yo apambola bandeko o bakoti Sœur Godé Mambo que Dieu te bénisse Nzambe afuta biso o nyonso tokoti na pokwa na lelo vraiment na sepeli komona biso basakoli nyonso bakoti basali na Nzambe ba pasteur que Dieu vous bénisse Sœur Fanny ma fille que Dieu te bénisse lola efuta yo mama Clara Sœur Karine Kas Nzamba pambola na musala munene oyo ozosala na ko yeba na kosunga biso côté média que Dieu te bénisse na présence na yo vraiment pe na tango nyonso na musala ozosala Nzambe apambola bomoko ya mboka na tan oyo azozwa pe na musala kitoko azosala Nzambe akansela ye lola efuta ye parce que musala ezoya kaka munene na munene Nzamba apambola mama Pauline vraiment na musala munene bazosala na papa na biso momo pona tozwa babilili pona yo pe o partager pona yo po pambola ma vraiment lola efuta biso
Nzambe a pambola yo lisusu na pokwa na lelo buto za malamu pona biso nyonso nde na loba toujours kokanisa mingi te e que nzambe wana za na biso. Vraiment na kopesa communiquer à église MEPSA eza na Göteborg eza na Stockholm. Toza na l'air ndenge moko na Göteborg toza na arrêt seulement bis numéro 18 19 qui te bandaka 14h à 16h30 na Stockholm toza na Ekdale 14h à 16h30 aussi ndenge moko ne nabi batana biso et kokani. Vraiment tozangisa te bandeko bazana besoin ya komona présence dans Nzambe loboko na Nzambe to ya tozangisa te na ba rendez-vous na biso pona okuta na Jésus to sa système amosa makila azangisa kite na rendez-vous na plan o asala kabinga ifona koma na simba akomia simbi. Nzambe apambola ba femme engagée nyonso o basoutenir mama Sephora pe musala na biso pe ministère na biso MEPSA. Nzambe apambola vraiment ba femme engagée na engagement na bino bozwa pona Nzambe. Vraiment to comme na suka bote za malamu pona biso to la malamu na yebi ke toza délivrer pe bandeko na biso mususu baza pe délivrer. Nzambe a mona yo lola efuta yo wana tokutani mbala ya sima na kombo na Yesu dimanche tozala wana chaque fois soko moni message eza sotala eza nano talate esengeli kolanda toujours la foi vient de ce qu'on attend à chaque fois yoka nzama zo salo bolam. Que Dieu vous bénisse butu za malamu pona biso nyonso. Bye bye. Tondaka mutima na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe mama etondaka mutima na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe mama. Tondisa makana kembo soki batindi nzemwa mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende nae eklise tondisa makana kembo soki batindi nzemwa mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende nae la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela Salaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga.
mo santué, yoza mo santué, yoza mo santué, yoza mo santué, okokani na motote, Yahweh, yobonga na bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo, na bonzambe.